Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer partout en RDC. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter un décimassa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le mininga. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage deviens rail. Quand j'suis dans le Mbote libota na ngai ndeka nayaka toujours liboso na bino nayebi que la dernière fois totalaki lupango oyo mais ezalaki na vidéo oyo ndenge bosengelaka esalama te oyo eza avenue donc vidéo wana ezalaki direct à ce que tozwi avenue ndenge ezali bomoni avenue et puis tozokota na kati mais avant tokota na kati tolakisa mpe bavoisin oyo baza pembeni donc lupango eza entre trois avenues oyo emati oyo tolakisi wana oyo eyeli wana na mopanzi. Donc voilà awa tozokota sikoyo na kati tozokota na kati donc toza derrière kota na kati pardon ndako oyo ndeka na lobaki eza vraiment ndako ya sika na moto afandi te eza euti kosila pas même 3 semaines mais dans le baki que mukolo na yango aza revendeur donc asombaka terrain atongi ndako kitoko lokola boye atie na marché ateki yango et puis la vie continue donc bomoni nde eza na bapavé ya propre ndako dimension nango eza 10 mètres sur 22 en termes de superficie eza 220 mètres carrés 220 mètres carrés. Donc au monion les escaliers au emati na auto benga auto mona likolo wana donc toriko chango balcon toriko chango salle de jeu ya bana toriko chango bureau tout comme toriko chango salon ya bana likolo tshel bango écran na bango marmonion salon ndako oyo déjà prêt à habiter ezana ba panneau bo mona ba minda na likolo noir wana et pela na ba panneau solaire donc ndako yana ba panneau solaire ezana ba installation courant yana installation ya mai eza déjà na installation ba canal plus dans marmonioso donc soki minda epeli awa donc poto na kati ya Kinshasa donc yango wana oyo escalier mpona omata kovanda oyo na lobi bureau balcon bana eloko nyonso oyo osepela otya yango okoki na okotya donc wana awa na mati likolo na oyo eza balcon comme ça tomona yango epesa biso mpe déjà quand même idée ya eloko toolobaki okoki kotya yango salle déjà bana salon ya bana tout comme bureau dans eloko nyonso oyo okoki kotya yango po eza quand même monene eza plus de 4 mètres sur 4 donc eza ma monene bomoni vie ya likolo ya bavoisin oyo kati ya lupango ndenge ezali donc eza melo moko ya sika ya propre vraiment donc awa to wana commune ya Ntsele commune ya Ntsele Kinkole Plaza to wana quartier Canada eza na Ntsele Kinkole Plaza donc soki ti na plaza ozuka ba moto Prince eza wana ekoti ti na quartier Canada donc ndako eza wana moni nde atongi atie na peinture bilo nyonso ba cage na mutu donc oyo biso nde tokoki koraisonner soki tokoki kotya yango nini soit mpona bana soit mpona biso moko mikolo soit mpona papa moi bureau ndenge ezalaka kaka donc wana tozokita tokota sikoyo na kati ya ndako toyeba composition ya ndako soki eza ndenge nini donc tokoti sikoyo oyo eza na veranda erolingo kota na salon veranda ndenge ezalaka mpona kozwa mopepe mais veranda eza veranda moko blende
donc na ndenge systématique mpe tokobongola yango ndenge kaka tokolinga. Tokoti tiko na salon ya propre, salon eza na bainstallation nyonso, installation nyonso, canal plus, donc yo sombika ba TV na opposé na mur obani mama ko utiliser pour courant ezali ba panneau ezali, donc courant kutu betalala bosana. Donc ndako eza 3 chambres, ndako oyo dernièrement na lobaki ezaki 80 000 à discuter, mais lelo tozalaki wana na ba client na mokolo na yango tosololi tochango $75,000 à discuter, $75,000 à discuter. Donc talanda kundenge ezali goût, talanda kundenge ezali ebongo toko tobeta masolo tobanga prité benga to solo là. Donc toi na cuisine, to dans cuisine yana ba installation nyonso, même pour na rocha groupe installation ezali batiki ba prise pour na ba groupe, batiki ba prise pour na ba cuisinière, donc nyonso vraiment basali on na ordre. Et puis awa ezalo kwa couloir na sima na porte de secours pour na bana misala pour na ba kolo nda coupé ezala nango. Donc awa eza évier pour na skwa basani, et puis porte amkia noir wana eza pour na bima libanda, et puis na sima awa eza na couloir moko ezozongisa biso ti na balabala, pardon, ti na portail noir yango la kuna liboso. Donc oeza espace batikaki montaro bimane pe awa eza plus de 60 cm, donc dans les cas très bien, dans les cas très bien. Donc moni ba pavé za tina sima partout. Et puis soit to continuer to mona na suka kuna nde to kende to mona toilette visiteur, toilette à travailleur, toilette visiteur ndenge zalara toujours kaka yango awa eza toilette pour na ba visiteur soit pour na ba travailleur. Donc aleki ga j'ai de cuisine, toilette eza sika eza propre, donc eza ma bien pour na kozala utiliser. Et puis tozonga na kati awa to toujours libanda on na ndenga sima tozonga ce qu'on a kati pour total le reste il y a GDG ndenge ezali. Le pont eza 10 mètres sur 22, la commune ya Ntele Kinkole Plaza na quartier Canada, donc eza à 2 ou 3 minutes ya Macadam oza na Lupango. Donc oza chambre des parents eza 5 mètres carrés, donc 25 mètres carrés, donc 5 x 5 mètres de longueur, 5 mètres de largeur, et puis ça biso 25 mètres carrés na toilette ya ba parents na kati. Donc lupango oyo to ndako oyo eza na 2 salles de bain na kati ya ndako, na toilette ba visiteur libanda, na espace ya lavabo soit bianderie pour na kosokola basani. Donc tochango $75,000 à discuter. Solola ba solola yo tala pe non moto asombaki terrain atongiti na ba niveau oyo, donc à investir combien azoteka yango pe, donc ozo benga proposer prix ya bien pour esala bien. Donc $75,000 à discuter na ba oyo ba roza intéressé ndeka to sala toujours obengi to solola, soit au komeli biso to yamba yo, soit to bengi service client to solola. Merci beaucoup, bonne chance à tout le monde.